Mura de la presse aye kopesa Magali Kongolo mwa kobende matoi pambate alingi asala relation na Karine Mokonzi. Alors pourquoi Mura de la presse azobenda Magali Kongolo matoi mais atie photo na kati ya video yango ye Magali Kongolo na Grace Temo. Et moi je suis pas hypocrite hein. Internet c'est la moto mikolo babi internet c'est la penza mikolo yo babi ba réconciliation. Babi ba réconciliation. Donc voilà. Babi moto ça salon ma bien la vie hein. Faut y bandeni ya fanda na il faut y bandeni ya ko gérer. Ya on est pendé ça très capital hein. Faut y bandeni ya ko gérer parce que na mo kilo ne to zaboye. Réconciliation de la mabete mutabomela mutu tata na mama azate mutabomela mutu ndeko azate mutabomela mutu yaya azate mais pourquoi et puis azakoloba makambu en tout cas ebele mais eloko nini ezakotinda aloba bongo nani aza simane nani aza liboso na ye eske aza ye moko to ndenge nini mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nalandi vidéo ya Mura de la presse et bandeliti suka. Vraiment makambu mususu alobi kuna moyen na kosele makambu ezate. Alobi au moins vérité aza sincère na makambu mususu. Je suis pas hypocrite. Ndeto lo bango internet batumsu basala ba base na mitema na bango malamu basala tepo na ke aboma mutu na ndenga motema mabete tete mutu musu asala base pona luka visibilité pona luka bima akene makambo eke wall. Bati musu pe basala base na niki motema mabe ba kotongo ya baketo alingi muningo avancer te muningo wa kelikolo te muningo azala boya kotongo tina motema na ya mabe. Menga eloko naza ko intéressé. Pourquoi Mura de la presse et salié pas si relation ya Magali Kongolo na Karine Mokonzi. Ndenge Magali Kongolo amikitisi pe alingi apesa Karine Mokonzi loboko. Ndenge Magali Kongolo azako souhaité un jour yena Karine bakoma kosolola lokola bandeko tilibela. Mais Mura de la presse, pourquoi etindi et déranger muke to mingi to katikati po sala moi émission wana ya kobenda Magali Kongolo matoi. Alors alobi boye lisusu ke yo soko monike batu awa bazolo biso lisusu te okembangu osala contact na mutu mususu oyo bolobana te bobebana soki ndenge nini. Donc internet ya kosangisa biso te ka fo masana mo bana ko solisa ko sute OK bo bete ndiko sala bo non ba bi plaisir ka monika plaisir bo mona o ya plaisir o yango nde emema batu na liwa na sala ngo ka pona prouver mutu boye te nga na sala biloko ana te nga na mi benga penza ko na sala biloko ana te na mi benga ke na tikala ka na position nanga na zaka hypocrite te jamais pe na ko sala hypocrite non moi je suis pas hypocrite donc voilà. Est-ce que baza ya kobebana Magali Kongolo na nani? Est-ce que baza ya kobebana na Grace Temo to baza ya kobebana na Malika Mania? Pambate Magali Kongolo na Malika Mana alobaki baza bien, bakozala bien, aza master na etili wa. Alors elingi koloba baza ya kobebana tangu mususu na Grace Temo. Po Mura de la presse atende photo ya Grace Temo atie ya Magali Kongolo pe atie ya ye. Alors soki bazali kobebana na Grace Temo. Grace Temo j'espère soka landi video ya Mura de la presse soki ayebaki te na kanisa fo aloba na Mura de la presse mwali kambu. Pambate
ntango nyonso Leketchu alobelaka ye pote bazonga na relation na Karine Mokonzi. Alors nandimi te ke Grace Temo atalaka biloko Leketchu alobaka te. Nandimi même pas ke ayokaka ngo même pas na munoko ya Leketchu. Donc Grace Temo aza conscient ke Leketchu nyonso alobaka bango na Karine Mokonzi bazongana. Le Grace Temo azalaka mingi na Leketchu. Alors makambu oyo mura de la presse alobi na kanisa Grace Temo nde mutu akobende matoi akoloba tika bango. Mais soki Grace Temo alobi tika bango te elakisi Grace Temo ye ayebi likambo. Soki ayebi likambo elingi koloba Grace Temo ye akokosala amitié te na Karine. Potango ye aza gêné na relation soki Magali akomi na relation na Karine, alors elakisi ye pe akozala na posa te akoma na relation na Karine. Mais soki mura de la presse asali yango ye moko wana ndenge mosusu. Mais mura de la presse banda akoma chroniqueuse aza na site na ye pe asalaka makambo ebele alekisaka mokolo te atambula na ba oya ye batu batambolaka Malika Mana na Grace Temo. Ba Grace Temo bango moko balobaki yango na émission oya Temo TV oyo eza na site ya ye moko Grace Temo. Mura de la presse totambulaka ne aza master na biso. Malika Mania aloba mura de la presse na tambolaka na ye aza master nanga aza susu peti nanga na tika kekaka na ndenge ya kimobali to tika kaka azali ti mukolo. Donc baza ba pire. Alors soki tokei pe na oyo babengi Magali Kongolo na émission oyo asalaki pona kolobela relation oyo alingi na Karine alobaki pe malamu mura de la presse azali peti nanga azape master nanga. Bien sûr Magali Kongolo alobaki yango na difficulté. Pourquoi alobaki na difficulté? Pourquoi alobaki yango? Parce que la chroniqueuse Dorcas Bolokoko ye tangu Magali Kongolo azako tanga ba camarade atangaki murate. Mais lokola Dorcas Bolokoko ye alekisaka te abandeli mura de la presse. Magali Kongolo sotango a esquivé. A beti lisusu deuxième fois mura de la presse Magali Kongolo a beti ntsangi. Mbala moko troisième fois Dorcas Bolokoko a bamba Magali Kongolo komba mura na libumu e ningisa Magali Michopo mbala moko apesi mura de la presse pe peti nanga master nanga meto tambolaka mingi te. Alors na kanisa boza kolanda bien tina mura lobi. Mura asali émission afingi te quoi. Mais Mura a critiqué pe a expliqué makambo mususu oyo eza réalité eza vie. Bien sûr Mura de la presse a mesana ko popula mais bisika wana alobi makambo mususu normal ndenge sengeli aloba. Po soki to contredire maloba mususu alobi to koki kobima neti batu to vandaka na planète ote. ezala te kaka ke po basundoli yo quelque part, ezala te kaka po mutu moko boye asundoli yo lobi te tika na bongisa na mutu songolo mpona kokisa mutu boye pasi te. Internet ekomi gu, internet ekomi gu mikolo esalanga plaisir na komona bato baose réconcilier lokola na film. Et puis soki alobi yango bien parce que relation ya Karine Mokonzi soki salami na Magali Kongolo en tout cas na kanisa eko touche bango lisusu makasi parce que ya Fifi Siwa etouchaki nde Grace Temo etouchaki Ken Piana pe touche batu mosusu ya mwa musika. Mais sikoyo oyoyo ya Magali Kongolo eko touche directement ba proche ya mura de la presse. Donc eko touche idée groupe o basalaka na makambo basalaka na privé pona Magali Kongolo soki akomi ya Karine Mokonzi to soki akomo solo la kaka na Karine Mokonzi. Yango mura de la presse asali émission wana sans kofinga alobi ba vérité na ndenge moko ya bien sûr makambo mususu alobi yango pona mkanda ou bien sentiment ou bien azax bon sentiment azan émotion ya mawa to aza ya kobaye ndenge batu nyonso bazali kosenga Karine Mokonzi selo ye
bakende pembeni na ye oyo afifisiwa ndenge na lobi eza penza ko déranger Moura de la presse te. Mais oyo ya Magali Kongolo en tout cas est touché Moura de la presse parce que Magali Kongolo azaneti parti ya Malika Mania. Siko Magali Kongolo asolaka pe bien na grâce temo. Donc Magali Kongolo lokola zali pasa ya Malika Mania ata amona nakate metangu batambulaka na ba Moura bamonaka neti Magali aza parti na bango. Siko la même Magali Kongolo akoma ndambu ya Karine Mokonzi. En tout cas, eza problème na milieu wana. Même akomi 1/10 ya Karine Mokonzi. En tout cas, pana bango eza kaka grave. Yango Moura de la presse soki aye koloba. Nandimi teke alamuki kaka na tongo na pongi alobi tika loba. Mais basololaki yango bien sûr batindi ete. Bien sûr bakoki kotinda ete pona yebite. Soki batindaki ye to batindi ete. Mais soki batindi ete me basololaki yango. Alors Moura de la presse tango basololaki amonaki elobeli ya Malika na grâce temo ndenge mususu ata balobaki baza d'accord Malika na grâce temo ata balobaki grâce temo alobi Kongo Magali Kongolo aza mukolo akokosala oya lingi mais elobeli balobaki na kanisa etushaki Moura de la presse yango Moura de la presse ata bapekisaki kosala émission te alobaki na kosala mais na kofinga te na kotanga pe komba moto te na kopesa kaka ba conseil pe na koloba ndenge vie ezali yango Moura de la presse asali émission avec calcul. En tout cas, à calculer bien. En tout cas, à lobby kamwa bien. Tokoki kolobateki à lobby mabe. À lobby kamwa bien parce que vie eza bongo. Mais internet eza kokende. Goût eza kaka. Bilengi ezali. Changement eza kokota. Bongo ba biso ba oyo. Tolela rando. Tosala susu nini. Kaka tofungoli miso. Tozakaka mutema duku duku. Peto kosambela. Rando ezwanguya. Rando ekumbama. Rando ezoma pamboli. Tozela barando ya formula sika. Na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.